Bon, non, la moni en côté, non, plein qui en côté. Toyoki, ton moni man. Té, na moni té, faut ça vidéo, faut tout na YouTube. YouTube n'aime toi azo passer biso tout le monde a ratoyé banaka makamde isolé. Alors le coup a sengi cesser les faits. Et ça bien, et ça kali kamba conscience. Au moins ni mutu au conscience ezongeli ba kondana ka été. Parce que azaki na perte ya conscience, perte ya mémoire. Ce qui mémoire ezongi carrément, ils ont le droit bakangi mutu oyo alangwe. Bon le baté azaki na kwiti. Makamunyo so sala ki ils sous les effets. Vous comprenez? Bah limisa ka ba konta ngote. Ndenge mona mutu a perdre mémoire. A bungi bunzela akei asali buzoba makamunyo surtout wana après soka zonga 5 pardon. Bo konane te bolimbisa. Alors faut senga pardon sincère. Faut sincère, faut la comité, faut vidéo. T'es ma comité. Alors bah na munoko. Ah comment point. Bah nous autres batanga atteint. Nous tous nous savons pas lire. Car il m'a faut asala asel le koné ko sala bien. Moi le richesse a sengi pardon. Tout le monde na page naie a publié pardon naie a présenté esquisse à reconnaître oh yé a salaki oh yé a lobaki. Mais pour un sous-zolo yonaye ndebo memele makambo ango. Ansa lobaki sengela ka loba. Na éviter mamepela avant d'arawap ndaku na yo emona na raté est-ce que tu vas pas ta parler l'autre mamepela. Dans le monde n'a pas ta wesango be. Ndeke kutu azarana na kutema lalaka alala alikuwa nzeta tongi zala ndeke tongi alokoti sachet alokoti nzete alokoti matiti atongi zala ukampona munga ipela vraiment na otonga tazala mukete ezenga bnande na abo bilambo lala libanda nalala na ndako na ka bayres na somba de lupango avant ba ki poto tongo tena via bango tena via nde batumsu ba na poto bango ba ke poto ba na lokote basali pe rien na poto na bango ba ke fo poto o la dichesa kenya na ansa kenda moi sinde muto azemo sa batalibala moi salibala à côté les ndako nganga sikaboy maintenant biso vrai a freiner vie moi a freiner esprit moi ça na ekin bakutani basali bolingo moi ça kena zemi papa foka bota foka mobali aye afute mobali billet ba kipoto ana sans fonte afuta billet avec kipoto on a poto basi comme ngape na kosola na poto na kosa ngopona ye de yimoko atka osangote akikuna avanya moi ça n'a pas même 2 mois. Moi ça comme sutuka bi oh te mobali ngonde oyo o timba mobali bozo kaka azumi simba oh soka simba maboko ezokutana abi mais o mobali nga te nga za mobali nga femme mari mobali na ki musicien moi ça mobali c'est un star musicien à la poto na France en sa kota te basale fort papa babwa ki e Hollande ke simbité à côté libala kuna Azana mona moka bota mona na tia comme à 19 ans. J'ai dit la vérité maintenant. Alors bolimbi sangai pona commune nga makala na dit que masa nga vidéo la kuna ya commune ya vient nga tito ya commune ya vient nga sans souci les a commune mobana makala ba les a wa mona makala donc bande ko nga pe ya famille otobota mina bango ba ya kota botata ba maman ba vanda na makala bazali donc na ko finga jamais commune quoi na ko lobela commune mabete tozolo par rapport to la qui s'appelle Kingabo ezali na place ya place ya 8 ndé to monité menga naza fier d'être kingaboyen Mbote bande ko balandi Dekam Flash télévision vous allez partout vous allez kolanda biso vous en Afrique vous en Europe vous en Océanie partout dans le monde et pas vous avez vraiment scotché branché 5 sur 5 pour la Rolanda émission Nabino pyramide culturelle avec votre
humble présentateur Christian Tongo, le tenant de la presse, au hasard devant Bino, pour nous présenter l'émission à Lelo. On a vraiment un grand merci, on a abonné, surtout à DKM Flash Télévision. On va continuer toujours, il y a plus de confiance, on a s'abonner, on a liker vraiment. Et ça, c'est vraiment un grand et réel plaisir. On a tout le monde vraiment très branché dans la chaîne Nabino. Et je salue aussi celui qui assure la réalisation de cette émission. DM coach, Dieu merci Mayemba, il m'a assuré réalisation. Et émission à Lelo, on a PSP merci. Et pas le boss David Kanyama, le chef de l'entreprise, depuis les ISA, il est pas coaché branché, en train de suivre cette émission. Et je salue aussi la présence de Miko Star, qui est derrière la caméra aussi pour assister dans notre émission d'aujourd'hui. Et je salue aussi Lycée Tsingia depuis Paris, Bébeline Louvoiseau, Gigi Maman Gilesia, Bangope Baza, coaché, branché pour la Kolanda émission Pyramide Yalelo. Encore une fois, soyez les bienvenus, fidèles internautes, dans votre émission Pyramide culturelle qui reçoit aujourd'hui Maman Epela. Maman Epela, Bouyebie, Maman Epela, a Sepelissa Mokili, a Sepelissa monde entier, malgré ce qui s'est passé, tout le monde peut le lopeto zalana et na DKM, to meka ko solana e kaka ndenge actualité eza ko obligé biso. Elle est déjà à côté de moi. Nazo que déjà copé ça y ba motine ga ndenge zalaka. Maman Epela. Bonjour, bonne santé. Bonjour, ça va bien un peu plus ou moins, pas plus que vous. Ça ira un jour, la pluie tombera sur la terre produira la nourriture nous donnera la santé. Ça va bien par la grâce de Dieu. Merci Anna Robon. Merci Anna Robon, Moroto Koso. Iongi Ifengonia. Donc maintenant, Balbi Bagamongo Bandi, la DKM Flash Télévision, on a plaisir vraiment à vous aller na Mamé Pela. En tout cas, vous avez bien branché parce que tous les années le long de la pyramide culturelle, Mamé Pela, tout côté bien dans l'émission Nabiso, il y a Kolobeza Lelo, l'actualité, tout le monde qui et c'est là qui benda, il y a Koyinda, mais tout le monde tout développer au cours de cette émission. Mais en fait, tout côté bien dans la vif l'actualité Nabiso, tout est qu'on perdre peu au Zabongo, icône. Au pas salape musalape bien na kombo ya papa Kwedi to lingite ba mo muke ba souvenir nini ozo garder et pas papa na biso Kwedi o uti kotika biso ba landani pe na ndeko na biso Cheko na habité mona yo à propos ya papa Kwedi pour la mort na ye. Ba condoléances vraiment la famille théâtrale parce que biso to comme biso a tout lela alors to lela kaka bito lela na ba lela. Donc, papa Kwedi lelo a koufi, atiki biso ba totikali, to landa lokola vie parce que vie pe azaki exemplaire, yango biso to yeko landa. Donc, to landa exemple vie, to sa musande vie azalaki, papa oyo, papa respect, oyo seul beaucoup de temps senti que non, tout ça devant papa. Voilà, mais la chance que la tika ko zoate et retourner dans le même film mon corps. Mais on a koyé ba l'air on a vana comme comédienne, nous allons dans l'église côté ya, nous avons fait un mot comme commissionnaire, non pas commissionnaire, missionnaire, voilà. Donc nous avons kende na Saint-Jean-Apôtre, pour y avoir des bonhommes place à Saint-Jean-Apôtre. Nous avons beaucoup de moi moi si. Voilà, il y a 5 Izito. On a 5 Izito, ah na Kingabwa. Nous avons beaucoup de jeune fille na moko wana, azali na kombo peka ya Kwedi. Oh, nous avons pesa e malongi ti akula. Nous avons pesa des malongi de 10 ans à 15 ans pour moi akula. Le Zara maman malongi. Nazara yaya mobate l'encadreur Jean 10-10. Voilà. Donc, ndé nazara pena souvenir à moi na binanga tant on est au centre théâtre non benga comme on benga ah moi na Kwedi mais na ko parce que papa Kwedi ana ba kena avant na koma ko sala théâtre donc à partir à moi na naï ndé na ba papa Kwedi et papa Kwedi ça théâtre OK donc souvenir na noka ya moi donc condoléances na famille papa Kwedi vraiment donc tous les la kaka ko babi et c'est on a baï na sika ya matanga mawana batu bakena exka fête donc biso batu tozolela biso batu bolinga biso bolela na biso ensemble molimo ya ndeko na biso Cheko epe manakimia po nzambe nda pesa bo moi nzambe nda zoka biso tozana moi dire te tokoki kolongola pe liwa te
po liwa moto asala ngo eza nzambe ata moto amokili abongiselo liwa mais yo moko mibongisa na se na moi parce que oyebi esika okokende te ndenge toyebaka esika towitaka te ndenge mpe tokoyeba esika tokokende te mais chance ezali ebele oyeba esika okokende na misala na yo soki osali misala ya malamu na se na moi oyo na se na ntango nde okoprépare paradis na yo donc soki osali misala na mabe na se na moi okoprépare enfer na yo parce que motu ye moko azali maître ya vie na ye ayebi eloko nini nakosala ya malamu eloko nini nakosala ya mabe donc yango wana oyo toza nango na miniti oyo tozolela nayebi ke vendredi toza na veille mortuaire ya papa Kwedi samedi enterrement. Merci Mame Pela tokobaka vraiment na émission na biso Mame Pela nini penza epusaka yo to epusa yo lelo okota na monde ya théâtre po zalaka na yo maman encadreur banoko cadrer bana na la paroisse Saint-Kizito awa na Kingabwa mais qu'est-ce qui vous a poussé ya ko adhérer directement dans le monde dans théâtre ezali bena neni? Bon ezalaki déjà effet à côté ya tango zote ya esengaka mwa kosala bana mwa ba seneta mike parce que mo bana ba dérange en église alors osali mo eloko mwa mike ba s'attirer na yo ba tiki makele après continuer évangile yango moni ba pasteur ebele ba kina na mwa comédie na kati parce que tango ba ko seka pe za évangile voilà donc nazali de na kati église na hote ya tozo sala ba senete na kati église toyi na groupe moko na kati église transfiguration na kati église groupe wana tozo sala ba passion du Christ ba jour ba Noël ba jour ya Jésus akufaka ya Pâques to sala ba senete na église tozo jouer pe ba okota na église nde yango wana art evanda ila nzoto en plus makila peza na art na nzoto parce que ewuti na famille papa maman bazali déjà sauté bango ba comédie so ki histoire ya vie ya ba papa nanga na maman nde bazali ko vivre na quartier en tout cas bazali vraiment ba comédie voilà donc ewuti na makila pe ekutani na Saint-Esprit lokola kabola makabo pesa inga pe likabo parce que baba il faut senga likabo pas Saint-Esprit bon lokola ezali déjà na kati makila Saint-Esprit a motivé ngo kaka yesu makasi nde sala ke non na koma lisusu epela ona lelo epela oyo zalelo maman azopelisa moto balobi epela moto na yeko comprendre pourquoi vienga do ça fait ça nga komba epela pour mona pena nazaki moto nde babaka bato musu baomona ya za étoile donc bapesanga koma moto parce que naza pena moto na pena chaud de nature na mutu amute naza pena chaud yango wana omoni moto ezopela kaka et puis moto ntango epelaka esalaka bien po bato balia bato bamona lumière esika moto ezali malili eza te kitoko esalaka bien merci Mame Pela mais soki mpenza oza na scène osepelaka pena ojouer na nani parce que nga mingi na ndo sepela so mono na scène boza na buibui nayebi te wana epela moto Yabui Irene Kwanda tata mwasa bana ye moko benga tata mwashi ya Irene Bui voilà wana Irene Bui te banaka na ye wana nga na komi ko sa théâtre na minzoto wela tana sa théâtre na minzoto wela tozalaki kozwa bacope moya ya batournage moya ezala obima na njili epa vie na biso moko wana bana njili bayebi na bosani kombo na ye producteur wana azali kosangisa bacomédien baartiste atourne babiloko naki eteka parceke cope yango mpe eyelaki ngai mpo na minzoto tozalaki na bapapa mafura baza bana njili bapapa mboloko bavie tadi tozali na bango ensemble na minzoto nde bayebisinga epela yo tokozala makasi oza mpe comique boye tokende nao na njili cope mo eza kuna bana njili baotourne nde bavie na nga mpe comme mwana malamu bamimai nga na njili yango na vie ofotamola malamu atala kaka bato na babeta bakoma ce sont des grands na milieu ya théâtre bango babanda kala biso idée ku tozala te mais nzambe merci tokutana na bango toujours neti vie tadi lubelu tadi lubelu vie mafura okutana na mboloko so tali bango ka bokwei na se donc eza ba chance ebele ndi ba memanga na njili to na komi na njili na casting wana na mwe pe buibu ya Irene azoya to okutana to komosolola to mpe ba pure
mais c'est un ça théâtre na minzoto bien nga pena ça théâtre ananjili et pas vieux na biso mundwere mais nan pena na makambo epesité wana vraiment tozaleka na ka ba débit tozo luka luka to tambola ko trambale pour ngo luka place ni étoile robima wana na jeune na koma mamelo pour le quoi na une église na zaki trop vraiment logique mamelo so talinga la nzelo ba mais on m'a certes donc na zana koma mamelo na je peux na scène ba bien mamelo so benga mamelo ngabi yo ma sœur donc personnalité ko bana Irène Bouy donc si les lots tozana bien donc surtout kutana na scène et ça la ngape motivant ngape to voyager trop to kutana na scène tevinde ba jeune biso cohésion za makasi mais ngai na scène na ko jeune mutu nyonso ngata mutu yebite na ko jouer na yo mbamzo pe na ko benda yo na obenda yo parce que ngana na makila ya ba leadership il suffit oyeba te le quoi na ko jouer mama na yeba ne na obenda voilà na ba scène non yo surtout ba pièce ozwa pièce nini o marka yo mamepela o ma so vandi le lota pièce oyo ba pièce presque nio se markanga parce que ngaso na ina scène na ka ngamo te na na théâtre na ninga tant na jouer batu ba sepela et puis et marquer batu c'est pour cela ngo moni mamepela atikala kaka kozala mama epela presque so tali ba théâtre na nyonso so na leki na kati na tika moi elo moko wana tikala batu neti ba sinoga izala kaka donc na ngolo na ba pièce nyonso na joie et c'est pelisa na ngamgo parce que ngam na joie ngo na préparer yango bien donc il markanga et ça na nga bien mais oyo batu balingaka mingi oyo kanga batu na mutu lokwa Moscovitch ezate lokwa Moscovitch ezalate na éviter so na joie kango plus que peut-être pour na joie ka Moscovitch na teni ya mama epelate na joie ka penza lokwa mwana poto lokwa pena ziana na lokwa bana poto quoi bana poto balela ko mabe babi mais epela ndeni idéologie mikili boye mta kinoise na kati ya kini na kati ya Congo mais abimisa image ya bana poto na ngone muli bat basepela non mais quant à moi tout on a ça là est meilleur relation no gana bande kono zandeni parce que lelo to moni moto mo pela na monde la bino mame pela mais comme ba poison par-ci par-là ba querelle ba zizani par-ci par-là yo geraka vina yo ki yo mame pela ndeni na ba collègue non mususu bon ngana ba collègue nanga vraiment tozala kutu bien kutu tozala sunde tozala te tunga pena za yiko longwa na longwa futi transport na kitambo na kitala pululu na kitala jinola au mona pe bango ba bengani kuna bako benga pe nani o ans luzolo to kuta na pena to vandi to neta na bula barbecue to vandi parce que luzolo zeba kota kitambo bandal bango bazali ba kitambo to kuta na pena to vandi to passer temps après ngana zongi nanga mais to za su bongote parce que to comme déjà ba responsable ba parents mutu mutaki na nzela na donc ils allaient pena bongo mais pour lui avant kufa à des fois ils allaient au salema pour lui alonga pena kitambo comment est-ce que toi pour lui alonga kitambo ay kingaba to passer journée après zongi voilà donc tozalaka bien na ba comédien nyonso na ba comédienne nazaka sans tâche na muninga parce que ngai na lala na problème te na motema soki yé to lobby ici to arranger to zongi juste pour to tambola bien on ne sait jamais tant que si ko sala ba querelle ko kene na ngai likambo zonga ba yo alors carrément faut soigner parce que côté na 8 na église zo senga ka bolingo ezala mabe fo ezala bolingo fo eleka mabe alors soki ba yebi ke yo za mutu mabe to ko limbisa to ko pesa bolingo to zongo soka na limema donc nazaka vraiment sans problème na baninga ou etali ba poison ezaka ka ningi nature ezotambola ningi vitesse à monde ezokende jalousie makasi mutalingi mutute mutalingi azala likolo ya moninga or que nzamba sala biso surtout des mato et des misu désolé monoko moko asala biso égalité alors biso batu to lobité ngafuna za na mato mi 4 na 3 misu na bakisa zolo mususu likola zolo tozomona ngole le comme ba 3 vous comprenez donc comme isuko satanique yango ndelo ko sala ekabola biso mais ça wana na kana problème na mututi
Fidèle internaute, to kende penza, to sebino tozana mame pela et pela moto. Mame pela internaute bolanda biso babaki poto poser pe question yo. Pourquoi mame pela ce qui a fait banda tournage, il y a théâtre, il y a émission. Par le bifo moi boré les cas. Diamba. Ça y a un mame pela donc. Diamba. On met la bière, on met mon chaud refait ça. On met la bière. Ah, on met la bière. 72%. Mon fils, félicitations hein, en biologie, chimie, monseigneur Moké. En tout cas, bah, félicitations, on a eu vraiment. Maman Pela, tout ce qu'on va faire, parce que le long, la photo solo, la pénatara, la monnaie au cas là. Donc, il faut que solo là, tout bête, bien bakati. Et ça, on a dit qu'on a vu nos Européens, à autant que dévoiler les secrets sur la comédienne, qui est comédienne et belle. Les lots dans le monde qui lesbianisme. La comédienne ba commis ba lesbienne et belé. Et ba lobi pe ma pela, ma pela. Il pas faire partie de la pratique wana ni no kolo ba internaute ba Holanda biso ma pela. Yo lobi bien te ngande mutu na enseigner ba tuki lesbienne. Kasi nde ba lobi yo loba bien te nazo la sende ba loba guide. Yo faut loba nde ba loba, il faut mettre les points sur le i pour ngana zo façon de parler. So zo loba ba loba ki no ka bongo. Ki na ndengo yo ka ki parce que yango nde o esali ke non ma pela tele manipuler mission loba. Donc comme ça ba tu lesbienne na théâtre. Bongo à part ba lesbienne ba na théâtre te. Quand ngam na zo ba na celle-ci bango sous. Pour qu'ils les bien, ils ont été traités. Ils sont partout, il y a le monde. Nous avons un camp, nous avons la télévision, nous avons Brésil, les autres qui sont là. Mais tout ça va bantou, mais biso sko to sala ngo bongote. Parce qu'on a la leader rabango comment? Comment on a rose ba fia théâtre na fani bango boye. Na bengi on réunion bi banale le bino tout ne vous a beaucoup ba lesbienne. Ngai. Et quelle voix que j'ai pour tout le monde m'écoute. Et puis Bassal et Layango. Ah, c'est qu'il y a une voix d'autoritaire. Au moment où on est tous d'ailleurs, tous les artistes, tous les belés, nous ne sommes pas naïfs. Les camarades n'angai, tu la tout bad, moi na muluba wa balengelas. Aza libre, liberté de parole. Nous tous sommes libres comme ça, oh ya lingi. Comment vous avez ma famille? Net tous dans ta famille. Net nga zagi lesbienne. La famille baboya nga. Pour na lesbienne. Nous quoi tchela tout ba zagi lesbienne. Famille baboya qui est? Tout besoin na moi na bino mokando ki baboya eh. Baboya raté. Bon siko to nga na baboya pourquoi boya zali ya makamuna. Nga na ki baboya kozala camarade na nande. Eza makamuna eh. Eza pas parcours na eh. Tant ya OK makamuna nga na ozate. Tant ko zamwa sina ba ko kene ko kota na chambre ninga mo aluba ke no aza pa ko la bango citron nga na ozala te. Eza nga fona tele mana za libitre. Hein? Donc bat basala ki amitié na bango mutu mo troisième personne za raté. So nga na roya wana kan. Na roya après avoir aussi ça makamuna bango na yeto vandi si ça ja ko mela to meito solo après je prends ma route. Yo pour continuer on dit là. Alors pourquoi kaka fo lokola ya témoigner qui à sala qui mabe na pena ya na témoigner. Na témoigner makambo na sala te. Non, à cela qui bien, c'est pas là qui félicitations à camarade, à ça il est kitoko, et là on est botelé pe makamba kitoko. Ils ont bien quoi annoncer le mal pour faire du bien. Mais c'est pas là camarade à tchela tout badi, soldats. Wa. Mais ba kombo atanga ya batu. Et les ara tamu ngana camarade nae, ngana camarade ni sustena ko ndende ko nae. Siko ego lezenga comment? Peut-être qu'ils sont ensemble et les ingati. Parce que attends, à côté comme on a 150 000 fois. Ils les ingati. Tanga calme, nous avons ngai. Pourtant comme on a beaucoup de sanga bizarre, ils banga dédicace. Oh. Et puis la mode. Et ça dédicace, na yoki yango salanga bien, na mona ngo bon. Alobi o eza solo. Asala ki yango ngana zala ki témoin na mona ki, mais tozali ko vane et sika moko te ngana za vana ki ngabo ya vana na kasavu. C'est que bato belé pe ba mona ki e. Alors, où est le mal? Le mal les atteint parce que à l'objet vérité dans ma cambo ya salaki. C'est pas dit le quoi ya salaki, le quoi ngaza proche né, c'est nga pena les bien. Dommage non les la mabe. Pour l'instant on a tenu Maxi Bondo à loba nini. Vraiment. En tout cas, mon dit que la main son à Djobour, hein, mon thème a dit tombo. Ok bien. So na tuni yuyu agua pamba. Hein, agua pamba yuyu kamana nga to kolone pena d'enfance.
so looking ozunga te ke lukanga pa yuyu ozwanga beso na tuni mizu yuyu eba mizu te en face na biso olobani so na tuni Nicole Lopota ba olobani to so na tuni mami Tani a olobani de place baza ba oseka bato ba mona place na kola ba yebinga makambo izo seksa bango esa bango susika parce que manque ignorance catholique be lisusu catholique lisusu mamelo lisusu aïe. Masia na robo ngana biba tumusu basale la lesbienne bazolango ba mbongo bana bala basinilango même impact mutu mwa sine na impact akina eko lia na puccino azui balar na mutu mwa sine impact azui na mbongo ya lesbienne adondo na ngwazo ba mumia somela ngo ba ba parler bani e baze belé siko ngana sele ngo po na sentiment nzoto ya nzoto na yokani. Merci Mamé Pela, toujours qu'on va vraiment une émission na biso. On t'a passé un moment très difficile. Tu es malade de Zoakio, tu as plusieurs reprises. Mais tu as qui lelo koloba et ça na bateau ba Kodzilla yo ba 20 € na poto. Mamé Pela lona dès qu'un flash télévision, to lingi to e baba twango. Yebi bango te ba 20 €. Batumi balé wana. Les ignorants, bango mi balé 20 €, 20 € c'est combien? 20 $. Elle a combien de dollars? Elle a combien de francs? Combien de fois n'a cause de l'ensoin? C'est que 0. Tout le monde a poto, ou a bien autant de téléphone, mais pela n'a contribué. Bato a poto et belé bana poto pays nyonso na zoloba. Batine na ngambongo e belé. Batine na ngambongo. Ba téléphone na ngeza ka leste. Et puis ngala mi tanga na zo téléphone. Tu zo ya ma téléphone za ki kamana nga 7 bagarre chez la tout badi. Mutayibi ba makamunyo so bakalkila ba mbongo ya ebele o mutu mama na tinelo so $100 na ngote so ta moi 100 o sauver nango o so mata kisi o mena ta miliki o mena ta yogurt masia na robon moroto koso ba songa yongi na mena moi yogurt batinde na bambongo na batu ebele ndalo baka yango nzamba pambola bango tilelo na sengela bango la main qui donne, la main qui reçoit et la main o epesa kinga ekaukaka te ekokauka te parce que bapesa inga bayoka ki pasi alors nzambe nanga o ayebinga bien fazong sila bango moko na zomi ikona o basai ponanga mais batu nyonso tu bapesa nga mbongo te bamusu bapesa kinga ilo sambu musu azui temps obondela ponanga atenga téléphone na obondela nzamba sunga nga na bika parce qu'on a bato babondela ki na bato bapesa 20 €, on a préféré bato à prière pour na 20 € na bango na kokobika te et na bato nyonso baki komona la main puissante oh ya kiko soutenir maman epelezaki maman Olive Lembe Kabila maman nzo maman félicité maman oh azala kike maman epela longa place azaki parce que na komaki na mort mais à memi na hôpital les a plus cher lelo na HJ so ke na 20 € na biso c'est ko monaka o suko na porte o sa examen monté na 20 € na HJ o sa examen te ibande no sa examen parce que maman Olive me makinga na hôpital pour na bika pour na za onaza na zongi la santé onaza nango après yo bete na masola 20 €. Est-ce que 20 € na ona kata nzoto nangi ko zo parti ni parta musapi bien parta ba cote souci fort. Merci fidèle internaute, tu continuer l'émission na biso to koba parce que me pela moto était coupé là. Moto était coupé là. Faut me pela moto était coupé là. Moto Ningisi Monde entre Hans Luzolo, Mac la Duchesse, na ba dire na bango à propos na yo na mamusuba lobby wana. Mais lelo tomoni cesser les faits. Cesser les faits, Mac la Duchesse a s'excuser, a présenté ba pardon na ye pour tout ce qui se passait. Mamé Pela okolo lobanini à propos il y a pardon il y a Mike la Duchesse. Bon, non, la moni en côté, non, plein ok en côté. Toyoki, ton moni man. Té, la moni té, faut ça vidéo, faut tout na YouTube. YouTube n'aime toi azo passer biso tout le monde en a ratoyé banaka makamde isolé. Alors le col a sengi cesser les faits. Et ça bien, et ça kalikamba conscience. Au moni mutu o conscience ezongeli ba kondana ka été. Parce que azaki na perte ya conscience, perte ya mémoire. Ce qui mémoire zongi carrément, et ça le quoi bakangi mutu oyo alangwe.
bon le te azali na kwiti makambo nyonso sala ki ezali sous les effets vous comprenez balimbisaka bakonta yango te ndenge mona mutu a perdre mémoire abungi nzela akei asali buzoba makambo nyonso tu wana après soka azonga sengi pardon bokondane te bolimbisa ye alors faut senga pardon sincère faut sincère faut comité faut vidéo te ma comité aloba na munoko akoma poani bakozo tu batanga te nous tous nous savons pas lire nous tous nous savons pas lire yana bato bazama kasi na lire tire yana bato musu ba kasi en parlant alors musu bazama kasi na écoute vous mettez aloba et ça là est bien azamutu carrément to limbisa e pardonner ko za pardonner donc tout ça pour na limbisa na so to limbisa te azana sika za kimia te po biso karate ya fingi ngana mama kalunga afingi biso mais monde moma va se péter pourquoi comment monde va se péter Angola va tomber pourquoi même ba diaspora ba za la poto ba za la kuna na bango na Europe ba se péter na za ba message ba diaspora alors ba ko limbisa paye ezaka biso te ba to limbisa ba tout il faut senga pardon sincère ba senga pardon ezaki non maman epela kanunga limbisa biso te en tout cas ba ndeko bo limbisa biso to saki mabe to za ebele. On qui éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Injurier une femme, c'est injurier toute une maman, toute une nation. Carrément, il faut assez le connaître que ça là bien. Moi, le richesse a sengi pardon. Tout le monde n'a pas généré, a publié pardon naïe, a présenté excuse, à reconnaître. Oh, il y a salaki, oh, il y a lobaki. Mais pour un sous-solo, il y a naïe, ne bon me mêler ma cambango. En saloba que c'est là qu'il loba mais habité mame pela avant d'arawap ndako na yo et mon na raté est-ce que tu vas pas te parler l'autre mame pela dans le monde n'a pas ta wesango be ndeke so tche da ndeke kutu azana na kutema lalaka ala alikuwa nzeta tongi zala ndeke tongi alokoti sachet alokoti nzete alokoti matiti atongi zala vous comprenez. Bon, on a épelé vraiment na rotonga tazala mukete. Eze ngapi nande na abo bilambo lala libanda. Nala na ndako. Na ka bayres na somba de lupango avant ba ki poto tongo. Tena via bango tena via nde batum suba na poto. Bango ba ke poto ba ne lokote. Basali pe rien na poto na bango ba ke fo poto. Poto o la dichesa kenda en sakenda. Moi sinde mutu azali ça va libala moi ça libala à côté les ndako nganga maintenant ils sont vrais a freiner vie moi a freiner esprit moi ça na ekin bakutani basali bolingo moi ça kena zemi papa foka bota foka mobile aye a foutre mobile billet ba kipoto ana sans fonte a foutre billet avec kipoto on a poto basi comme ngape na kosola na poto na kosa ngo pona ye de yimoko atka osa nti akikuna avanya mo sona pas même 2 mois moi ça comme sutuka bi oh te mobali ngonde oyo o tsima mobali bozoka kaka azumi simba oh soka simba maboko ezokutana abi mais o mobali nga te ngaza mobali nga femme mari mobali na ki musicien moi sona mobali c'est un star musicien à la poto na France en sa côte à terre. Parce que fort papa babwa qui est Hollande qui est simbité à côté libala kuna azana mona moka bota mona na tia comme elle a 19 ans. Je dis la vérité maintenant. Sikabweko. Na jmini. Tina 19 ans. Ndo mona. Moi sur abali wana maman moi sur mto intoxiqué moi na balinga nayi. Mto basalele ba cop. Papa mwana na mobali mama kutalinga mwana nati alinga mobali ta lobisa bango te mama moi so ya bala na ndako amona kimti amwa potota la vérité vient après les désarts après avoir ça ba désarts maintenant ba vérité zo ta pote zo ya ba vérité non le ba o ngaza na kimti ngana na matavion te non ba na tambo handicap na tambo na makolo non ba mama ndé c'est que ba voisinage attention avec vos voisinages. Tu vas bien bali. De maman, moi, si tu as l'obisaka bangote.
pour accepter na libala na te mukolo bakenda ko présenter ans na libala et pas babokilo bakima bacha poa bateka mais mutu ni ngoi la man koso mako mikebo sambe na ngai baza sipi mona mobile mo bongo taka maman moi ça le bango vous comprenez donc tokoloba ebele parce que koloba eza nanu ebele po bato mosusu no bapesi te bamatière ezoya ezoya pene ebele naza nango na pena plein de matière mais c'est pas honte bato ebele baboyi na bango bamama epela tu peux pas te taire tu as beaucoup parlé tu nous as beaucoup expliqué de vérité d'ailleurs. Mais sur la minute, Mamé Pelanenge, Mike la Richesse a sécu pardon, mais rendre une continue en sous zone. Mike la Richesse a zaïr place boire en alibala. Nous quoi moi va masananga. Ouais. Bala tsaki bilamba mbanda. Oromona eba opese bilamba zo bata mana sima mutuka, sima voiture. Ba mona out. Natanga. Bana poto ba sepelité na comportement na bango na mibali na basi ba sepelité parce que moi mobali ndingo zaka costaud boy castar yo lourd yo ba no finga ka moi ba no finga moi muké pour moi na moi ça muké on l'appelle toujours maman mais bino ba na mibali to moi benga no ba bébé moi ni échange. Mais bino benga so bébé, te benga so ka maman toujours. Biso to benga no ba bébé, c'est bino ba bébé, biso to ba maman na bino. Donc ko banana souki no tina linzaka, c'est moi qui va te surveiller, c'est moi qui va te faire beau. Ngam no lande la papa penye suko, chama suko ngam no chela parce que za bébé na nga. Parce que yo mwana mobalo finga maman. Tu as tout perdu. Ngana âge na robota ansté. Mais surtout l'année la makam na roza pe maman lek nae. A cause d'appel maman qui toi ba âge moko même famille na ba sepelité nazaka na ndeko na moko mobile dans sa théâtre pananga qui son âme repose en paix star de la zate nazaka na ndeko dans sa théâtre pananga pourquoi pas zoa ndeko ne a fula ya matisa likolo dans sa théâtre pananga donc ba tu ba sepelité même famille na yemo ba sepelité na ba acte fait. Si vous avez des gens qui ont été payés, vous avez été payés. Si vous avez été payés, vous avez été payés. Mais si vous avez été maladie, vous avez été payés. Vous avez été payés. Conseil. Vous avez été payés. Vous avez été payés. C'est pas bien. Et ça, quand ça va valer na biso. TV, ça place à finir la TV, ça place à régler la quantité. TV, ça place où tout ça va tout et sengo. Tout ça va tout pour information. Pour divertir en même temps. Tout quoi y a qu'à tout banda ko ça sanitaire na télévision parce que on a marre de ça. Yango moni ezo ça bien té. Ba regretter pour na comporter mana carrément il peut fois senga parce que yemu tabanda ikoloba. Yemu to intoxiqué muninga na mabe. Bon. Donc basali de quoi ngana lobaki pona mama Kalunga c'est ngana côté mama Kalunga. Mama Kalunga bité un saboti moi na zwinga. Ngabi amelo ko azu faut pas peso tandoi. Est-ce que ça m'a fait? Natuni, c'est que pour moi dans la zone azo ilungina au Kalunga. C'est que série oyo moi c'est zaka na zemi ndé yango ansa finga kayo. Pour moi na koma ko kezo. C'est étonnement. Nanga na okamwa. On a limité moi na ko zo Kalunga. Mais Kalunga bi moi na zui. C'est que moi na zo tant que tata moi si. C'est que zemi on est kota kitangu afinga ki ano kanda na kota ki na zemi yango na moi na bimile longina o nga na fingi na sangisi bana. Na ko sangisa bana te. Au contraire, nga lobi makamuna biso to chabana te. OK. Pour ceux qui to zui bana na biso to koti on a buzoba na biso c'est to éduquer bango te. Lobi na bango et oza toujours barando oyo ba mama na bango ba tika matata na bango. Vaut mieux bo stika bana bazala na poule na bango biso pe ba mama to sama na biso. Ndé ngona fo abano loba na ba n'importe quoi. Aloba ndinga lingi azula di chesse à côté ici. Tant pis pour eux, d'ailleurs ça concerne qui est. Quant à moi, nana likambalwa na bango ce qui a conscience est zongi. Et le biso to limba zong ça a conscience. Bazonga batut, baba mibale.
toujours tant vendre bango belé tant toujours ça discussion eza moké mama pela toujours chité na biso déjà mais comment na ndenge mwana aza exposé bongo eza danger te en tant que maman comment na nde babimisi mwana na makambo oyo boy eza mabe eza bien te yango na pe conseil to tika bana basakana biso sa makambo na biso bana baye baza likabo o nzamba pesi biso donc nzamba pesi biso bana na poto salir bango te poto pesa bango honneur to éduquer bango avenir na biso ya lobby donc ozwamba na te o exposer bana na pamba alors faut maman nde abatela bana donc maman alinga te papa atambola na mwana pona po ayina mwana kisasa aotambola mwana zoko komona kalamu te mwana komona ti n'importe quoi est-ce que na poto et na place ya poubelle te na kata lopango na bango place balamba bilo bachaka yango na babenga poubelle bango bachaka na kata eloko mena biso to bwaki na libanda de mwana komona sete te mongo ye moko tata koli na place nini mantuka bandeko na nga bolimbisa nga bana makala ba natif de makala na moni bo sepelité pour na tangi koma makala na tangi na ninga mabete na nga na différencier po ninga lo baki kinga bwa na fond yango na zone sisi ko ba émission na sona kinga ba bota bino ba boya bota la kinga ba bo mona de kinga beza place nga botami place to za eza première parcelle après deuxième parcelle place nga na botami na fief na nga pena avenir na botami na ngulumi yango place to sa émission chez yoyo bana kinga ba yebi chez yoyo bana poto yebi chez yoyo na kinga bwa awa nesika na ali donc bolimbisaka mpona ndenge boyoki mwa pasi nde na otanga commune eza commune te moto ezoswana eza commune te baguerre ekota na biso na bacommune eza mpona biso moko bato osala yango alors bolimbisa ngai mpona commune na ngai ya makala nayediki masa na ngai video yaka kuna ya commune ya vie na ngai tito ya commune ya vie na ngai sans souci eza commune bana makala eza mwana makala donc bandeko na ngai mpe ya famille oyo tobotami na bango ya kota botata bamama bavanda na makala bazali donc nakokofinga jamais commune quoi nakolobela commune mabe te tozoloba par rapport to la kisa place kinga bo ezali na place ya 8 nde to monite menga naza fier d'être kingaboyen yango na pesa merci belé pe félicitations na ba ressortissant ya kingaboa ba bima tongo na kingaboa ba sala fier ya kingaboa de quoi ba vient na biso lelo que son nom repose en paix vient na biso danga grand star mais moi na kingaboa honorable vice-gouverneur chez Koko Mulumba moi na kingaboa et maman epela sous grand star moi na kingaboa alors na kingaboa kutu nde toza boye mobuta kitana avion na e l'école Zaréal à l'époque école Zaréal c'est école à Mobutu à ça on a kata kingaboa donc kingaboa a des privilèges et commune limitée d'ailleurs ils a quartier kingaboa mais commune limitée bato ba yebi à l'époque à Mobutu ayaka na avion na kingaboa na terrain waya akita avion na tonga école wana Saint Zaréal. Donc Zaïre Réal, comme école on a Zaïre Réal, mais biso to kata ngo Zaréal. Voilà, donc Kingabo est un village, ils a ici ka bat bavana ka bato bien, ba autorité bazali wana d'ailleurs dans la commune limitée, na éviter le pourquoi le balanga Kingabo fin fond na biso eza bilanga. Place eza kuna to na paysage moya kitoko bino batapoto so ba peso ba kata ta mwanda ma 1 mètre au CP là. Ole la fort, ole la nzamela les autres benga cité du fleuve. Cité du fleuve na Kingaboa atabino moko comment on ton cité du fleuve na Kingaboa tandis que Kingaboa za fond et là c'est comme moi qui toko bat ba vendre vie za biso yo bana Kingaboa botande toza to na santé qui toko parce que to lia bio to lia pena matembela ngwele ponda ngwele losa ngwele to ki toko ba vrai héros de Kingaboa to ki toko to vivre lengi sentiment Monde. Merci mère, comme nous sommes dans souka na habité mot de la fin na et puis na quelques dédicaces bandeko pena balandi biso à travers cette émission. Vraiment mot de la fin ezali ceux qui balobi tika ezama bete ceux qui ba pesi au conseil il faut yo kaka et puis conseil za apprendre à laisser comment na ma bete tang ba yebisaka yo sali mabe faut monaka ke donc ça la fier na sengo komona excellence Jangoyi Mvunzi waza na changu li kofi ya changu biso abeti li kofi na changu minute ose la biso makada moko ezo sa kitoko wana en tout cas papa Jangoyi notre excellence donc ko bossa na raté pene pene ya papa il y a toujours une grande dame maman Angèle
maman Angèle babi Angélique maman ya ba maman quoi donc maman oazo sala ke maman ngoi aza kitoko maman kuta sepelité maman sepete na ba dur tant que maman lobi epela tiana c'est yango maman Angèle na yokeli makasi parce que papa beti likofi na mesa qui va ngoyo ta kive. Merci, mère. On va dédicacer Cécile, toi, comme on a vu déjà. Non, non, va dédicacer aussi la terre. On les a dit l'excellence Django Mvunzi, il confie son excellence à Koka Kozanga, on tende Koloba, Kakana, Tsangu, Yemuta Simbi Tsangu, et ça la biso bien à maman Angèle, et ça la bien Molongani, papa Ngoi, maman Angèle. Donc, Mbote Belé na Salon José Mampouya, Balbi Salon José Mampouya, soy Bomona Pena, Nasima Bomona Te. C'est pas bon mon aboui ba couleur ouais ya José Mampouya salon José Mampouya Kano wapi de Londres biso za na kilomètre là ta poto na bien bo nga bien na mo bimbazara ana mina mo bimbazara original na lemba na yo tina makolo bozo kaka zo bien côté mama pe la sara ba jeter quoi oh nyoso tu ba oyeba ya den ngo siko libanga momia libanga babi momia libanga abetaka lisolo kitoko yena José Mampouya salon José Mampouya babi yango ni makambu kuna na kata salon José Mampouya bokuta Henriette Makela la fille fidèle bokuta Naomi Mampouya fille ya maman quoi bazawana bazo sala maquillage kitoko make up bien ba tissé kitoko po obimasu belle na Londres faut ko kota na salon José Mampouya pona ba maman na ba papa kitoko yango wana toko bosa na te nana et fille babi planète nana et fille à Londres. Tu vois que c'est Christelle Bafossette, moi si kitoko c'est le biso agent service Ozana service. Na Ozana service so tchekoli lelo lobi nga epela na zui et ça nga bien. Ba maman Londres. Bota gani ba maman epela azanga tout. Bo sanga koli moko bien na osepela pena ba benga na Ozana service et pas ya maman Fossette ba Christelle na kepela na zui koli na ngai. Na ye nango pe na lati na laxino ke non et puis là quoi neti tenir la mbala kola lilo de pipito qui se froisse avec noblesse ça porte avec élégance yango désolé ki sabango biso ba bata sapologie to la ta tongo makasi yango mo ba benga mama wemba yango ba benga mama wemba pona mama kolata asachango à côté alemba de mama kolata makamba ba wesa bwaka makamba ba yaouku tu na parlons pas to lobela makambo senga mokili senga biso to zala batu minene lobi mokili senga biso to zala batu o to kopesa ndakisa na batu mokili senga biso to zala batu moto yaka koloba ba bêtise na télévision parce que on a marre de nous alors mot de la fin ils allaient soki ba comprendre mabe na bango ba sengi pardon en farbe to limbisa bango en tout cas naza mieux placé na ose la ka bango ba pardon na limbisa bango na vidéo na limbisa bango ngape na le kanabi je vous pardonne tant que mes frères alors et que ça bango bien ceux qui bakoloba que il y a toujours la guerre moi je dirais que on va plus loin avec la guerre donc on a ça pena prête à kokena bango jusqu'à robe jusqu'à robe jusqu'à robe la guerre mais la guerre c'est pas bien la guerre mondiale c'est pas bon à la guerre mondiale il y a pas de pitié mon amour à la guerre mondiale il y a toujours des armes oh je suis le carabéré moi je suis le boroboro je suis le borobiza moi je suis le kotomono mare makire pas à ces combattants ou dasukele pour vous dire que donc maman est là aza penza ndenge balobi na kati ya famille ekana mwasi mobali alaka mwasi oyo ozotala osala makambo obi mpena oyo mwasi mobali eya na bandeko mosusu ya basi bakenda poto likolo na bango babenga bandeko na bango mibali babongisa famille fale mwana mobali kaka asala yango non mwana mwasi mpe akoki kosala parce que nzambe apamboli ye mwana mwasi kobuka maseke te mpo bakobenga yo gube kolemba pe te mpo ozala lokwa mobali bakobenga lesbienne ndima ozala oyo ozali ekosala yo bien parce que balesbienne oyo baovivre na poto en tout cas bozala kaka bino bocontinue bobanga eloko te bosala vie na bino mpo ekomama déjà moto na moto akopona makambo na ye ndenge alingi kozala tokoboya te eza basentiment na bino
Vraiment, mbote cité pour to bossa batunyo sauf Adrisha motomètre Angwanzame. Adrisha motomètre vient na ngai beba zibeba alobi epela eloko le kitike zate bongo soka Adrisha bi na bongo. Hein, via Adrisha alobi bino mo boyino via Adrisha. Soka bi epela tika ngana loba suni. Il faut na tika. Mais pour na tika faut bango basenga pardon. Na bisa vie. Bango faut basenga pardon parce que ba tout le monde mama ba hôtel babinga na mukolo na mama na bango kalunga na mama na bango bazana droit de nous respecter. Alors bango faut ba se milieu basenga pardon na biso et ça bango ilokote et ko bango ilokote mbote be na camarade nga Christian Shoga place Ali Bogara mobile Chitoko wapi babi président 2 minutes. Président 2 minutes, il va botter na félicitations na ozo bunda pona ba maman Gino la Mobutu mobala nzoto mike makolele mba pete pete yeza ndingo botama ici mba pe na rôle na o Gino la Mobutu makolele mba bambote belé na Ibutu Ibutu penza bambote belé na génial babi génial pas tomboki pona ba maman asepelité bambote belé na Tatu Mutombo Mutombo Tatu Mutombo. Voilà, bambote belé na Tatu Mutombo mobile ya pembe. Yo posaka na poto. Bambote belé na ba vie na nga nyonso ba ressortissant nyonso tu ya théâtre. Ba benga to benga bango ba diaspora. Ba diaspora ba basala fier à théâtre ba kenda poto avant biso. Mais biso peto ya kaka. C'est pas dit yo mtozui liboso nde osilisi nyonso. Ozika mukie o etika les ebele. Biso ba to na sima mamusu to yo azwa kilelo. Mais ils ont des cigares mususu ko ngoleka fo gumbama. Omone cigares mususu ngoleka fo gumbama fo kita. Ya ngonde lo to senga photo za na bongo to comprendre. Succès soko mati, succès kita. Succès c'est pas de l'argent. L'argent c'est pas de succès. De tout comprendre. Succès et un bon côté, bon opé, ils ont succès. Succès c'est le comme mususu, l'argent c'est autre chose. Na kati ya succès okoza mbongo okoza lope na succès te ozwila bato pe batamwa na bakar na kino bakenda poto te baza ebele comme conseil biso tozotamba na makolo toyebi ke avec Dieu apesa biso ka mutu ka totambola mbote bele na prophète Konde Paulo Dominique tata milimo ya lobi pela kimia pona kimia to opesa kimia na mabota nyonso ezala po kimia ndele kinyonso soki kimia te fufu ekita te tokobosa na bato nyonso pa chéri non babi chéri non ndende grand batteur wazo beta mbunda lelo yo bat ba obina kalaté bozo nzembo sika pe mbunda sika grand chanteur babi zaka manda chante po ya yemba ko aroshinyo toko bosa na te jibe mpiana alobi ana fan erreur mo ya grave toko loba conseil pe toko zong sabino na nzela merci belé na ba maman nyonso ya monde parce que boyoka ki souci pona biso nzamba pe sabino kimia bokitsa mitema boza ba maman soka limbisité za passe po papa limbisa babi maman mutachaka na se po maman papa aya kolanda donc tozana tozozela bango ndenge bino pe bozozela biso merci na balandi nyonso bo s'abonner massivement mbote belé na yuyu wana camarade intime l'enfance mbote belé na fille ya mwindu fille ya bwania mais voilà Miko la fille la japonaise babi grande danseuse bat balanda lokola danse bazwa ko bina na biso le Miko Star abina repa papa waze quoi eska waze kwa biso na ba bengi yote ko za presa ko ndima ya do ba mote belé na parti na biso Congo ini babi Congo ini et pas ya maître Kaziriko wana nde babi esiko ko mona Congo ini to soutenir Congo ya sika parce que to za biso nzo ini na ba comédien na ba patriote to sangana to za ini na kata Congo ini nous ferons l'espoir. Merci Mamé Pela, merci de nous dire invitation nanga. J'espère que prochainement sous Lukao sous Zala to développer les souka nanga bazo kende na kosenga pardon faut boya penga na sena na limbisa bango non naza mieux place ko limbisa bango oya ko limbisa te atika la na charge carrément photo limbisa mpo masia na robon mo roto koso iyongi yango zo sala ifengonya chérie non. Merci fidèle internaute qui commence bien finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et c'est là qui vraiment réel plaisir il y a partager plateau ADKM Flash Télévision une émission pyramide culturelle avec Mamé Pela Masia na Robon Yemona Zaki invité na ngai lelo balobi mikolo to soutenir ba médecin ba bito soutenir ba médecin malgré mboka ils ont reconnaître valeur na bangote mais biso pe bapandi sango to zawana pona ko valoriser ko telle émission zali bon o ezali bon métier na bango métier oyo esalaka po biso pe
tozala parce que le losuroza en bonne santé au recourir vers bango. Alors faut mboka et reconnaître valeur musala au bango basala rappel pour nabiso. Là je vois le docteur Alain Loutadi là, hein? Docteur Alain Loutadi là, il y a au Yangwana, docteur Christian Kakula, hein? Coach, hein? Mauvais de tous les temps, de tous les jours, le docteur Christian Kakula, docteur Jacques Moukouboua, hein? Nabosane OPT, Yoyo Yangwana, docteur Mapar, Yayope Yangwana, docteur Sentiche Landou. Il y a Yope Yangwana et sans oublier le docteur Gianni Lungwana. Il y a Yope Yangwana. En tout cas, vraiment, bon, continuez toujours à s'abonner massivement sur DKM Flash Télévision, la chaîne de l'épanouissement. Vous allez vraiment décider. Merci à DM Coach, DM Vision, derrière la caméra pour la réalisation. Salut l'émission à Lélo. Merci aussi au chef de l'entreprise David Kanyama pour la confiance et pour la surtout ça et la carte de DKM Flash Télévision. En tout cas, tout beau salut pété abonner, beau s'abonner vraiment massivement et tout coutani balasima na numéro sous la pyramide culturelle. Bye bye.